Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, le créateur de ciel la terre, Nicolo Nassé, Ezali Atata Nzambe, Pe Manangana Momo, Ezali Atata Nzambe, diaspora congolais partout dans le monde, l'air est grave, situation Ezali Tandi na kati ya capitale, Kinshasa, na mboka la biso na République d'Isaïe, na beleli na komba Seigneur Jésus-Christ, RDC, le roi du Congo, na beleli na makila ya Papa Kimbangu, oya kufelaki biso makila ya Papa Lumbumba, makila Floribert Chebe ya Fidel Bazana, Arma Tungulu, Cédric Nyanza, Passer Lukusa, Général Ngwala Panzu, Général Bekazwa, Colonel Opango, na beleli makila Mamadou Ndala, bandeko na biso tout bazo kufa na Kasai, diaspora congolais na zoe bisabino na moment oyo, tozali na 3 millions de Congolais na Kasai baza kokufa nzala, bazangi mai, bazangi courant likolo ba Rwandais, imposteur oyo, un illettré vagabond, yoke bagage politique oyo aza na tête à pays, Hitler d'Afrique à Pharaon, oyo aya koexterminer biso na complicité ya Obe Minaku, André Kimbuta, Général Etumba, Olenga, Tangofo, Général Kalume, bino tuna makambo bozo sala na mboka wana boza koboma pepe na bino likolo bo sepelisa ba Rwandais bomengo bozwi bokotikela bana na bino nini bomengo bozo piller o lelo bobomi pepe na bino plus de 13 millions de morts yango na lobi yo konne nanga faire attention peuple congolais bolanda calendrier wana babibisité bolanda yango te bo se soulever bana inikin IEC ISA IBTP Université Malula Université Protestante Université Lumumbashi ya Bukavu ISP Bandaka ya Kisangani ya Kikwit ya Bakongo partout Betidia Bozali bo se soulever le 31 décembre bo benganari di politique kanam. Même si consultation l'équipe, Bobi ma 3 millions de Congolais la carte Kinshasa, bon chasser ba Rwandais. Bon quelle élection en 2006 ba Rwandais ba roulé bino. Bon quelle élection en 2011 ba Rwandais ba roulé bino. Les autres nanga zone c'est le calendrier, il y a un peuple congolais dont tout le monde a canal mais tout on a zoé il est très la tête à pays. Il y a moi la bande à Londres. L'air est grave, bandeka Londres. Ba diaspora à Londres. Il y a Suisse. Il y a France. Bana Allemagne. Bana Hollande. Luxembourg. Bandeko Belgique, Italie, Espagne, Autriche, Australie, Canada, États-Unis. To mobilisé bandeko to bazana Congo, na Kinshasa, pop to ça na soulèvement populaire. Yango wana. Tobengi si ma diaspora tout le 18 novembre 2017 na ngonga ya 14h na chaussée de Mons numéro 192 1070 Anderlecht métro nango ezali Clémenceau et Kangamina abattoir et puis ça le Kangamina leader et pas ya pasteur Mavinga yango tolobi peuple congolais makambo ezoleka na Congo soki biso moko totelemi te soki biso moko tomi prendre en charge te soki biso moko tomi libéré te tokotikala baesclave. Congo ezali ya batuti te, Congo ezali ya Ruberwa te, Congo ezali ya Bisengimani te na 21e siècle. Babotoli biso mboka bozo continue ka distraction bapaser tout bakangi munoko bamama Olangi ba Walesa, ba Marcelo, ba Kakenza, ba Ngalasa, ba Mamba Sikatenda, ba Mutombo, boboyi ko dénoncer, makamambo karabino, les lobes étrangers, ba s'occuper la tête à pays, bino bovadi silence. Yango tolobia oke, makamba kone nanga, etali bisote, tolingi élection na ba Rwandais te. Il faut tout benga ba Rwandais, Congo eza ba Américain te, Congo eza ba Anglais te, Congo eza ba Belge te, Congo eza ba Allemand te, eza ba Français te, eza ba Italien te, Congo eza ba Espagnol te. To sengi soulèvement populaire
bande kwa Kinshasa peuple ya ndenge nini nzambe na ngai peuple ya ndenge nini nzambe na ngai peuple ya ndenge nini nzambe na ngai est-ce que bozomona ube bozomona te bande ko nyonso bozala Kinshasa bozomona ube bozomona te bofutaka facture te bofuta ba facture tout ya courant bofuta te ya mai bofuta te diaspora congolais il fait bon boycotter Air France na SN diaspora ya ndenge nini diaspora congolais ya nini diaspora congolais bobo to libérer Congo diaspora congolais bobo to libérer Congo bonibi to tikala ba esclave pour la dire boza kosala ba accompagnement yango le 18 novembre ezali grand soulèvement populaire autozosala en Europe pour na kolakisa soi-disant occidentaux soi-disant communauté internationale bosakani na biso ya mingi bozwi moto moko illettré sur la masasa même posser salité ari di politique kanam a exterminer peuple na biso yango na pesi lokumu mingi pa tata Nzambe batelanga na bitumba oyo nayebi que je suis très combattu mais non abattu bokoya nzela moko bokopanza na nzela sambo nayebi que Nzambe aza na biso cette année le Congo sera libéré.